Mais ça le zali toi qui se recueillir en mémoire ya Rossi Chimanga. Ma semaine prochaine. D'autres que la bango quelques jours, bah ça la deuxième autopsie. Te ali lokuta. Oye bi bango ba kaso ba bominzo to sima ba luki ba boma molimo. Yande ko na bino yango yo bukamata. To sali matanga na biso. Tango ba bomaka shebe ya basakani. Basi ba bominzo to ba kamati ba tie biloko ya basi na zonga. Lelo yo Oza noza nani même Kabila a okuralisi ute ko zongisa sima. Na lobi na ezali soni. Ba ebite mboke ko tema mokimo mbe ko landa. Ba komona te ba bo konti ya bondoki ya ko boma. Donc lelo to yaki poto senga nzambe ya bolingo ayamba motema ndeko na biso aussi na bolingo pe na maonyoso. Etumbe ezali boye. Toko kena na maponami, toko gunda na Kabila. Oui, matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision ndenge bo mesana kaka kolanda biso butu moi ndenge tozali bongo na kati ya église cathédrale esika wapi balaïque bayaki ko sala messe en mémoire ya ba victime o bakoyaki le 25 février 2018 y compris toyaki pe kolela ndeko na biso Rossi oboyebi ki eti lelo et bimika kate ba bifo basa la deuxième autopsie donc makambo ebele to landa messe et puis to kutani na sima. Nous rendons grâce à Dieu. Les Ali, peu importe ce qu'ils vont faire, mais une seule chose est vraie, la victoire est certaine. Parce que le fait qu'il y a au bout il y a d'opérer, et ça une stratégie faible. Donc au Banga, il y a déjà de l'autre côté, la victoire est certaine. Le peuple gagne toujours comme il a toujours. Donc je pense qu'au Monaki niveau acclamation, il rassurer la population. Population a besoin de changement. Et l'unique voie à changement est d'aller justement mobilisation. Et au Monique population a CPL justement la le but doit nous retrouver. Et pour nous c'est une satisfaction et ça ne peut que continuer. Je ne sais pas. Bon, enfin, l'intérêt du peuple c'est ici. Donc ils ont leur intérêt, ça ne va Ce qui est raison valable, les athées, je crois bien, avant samedi prochain, vous décanter, la Russie, voilà, je ne pense pas que ce Bandegona va avoir la force à retenir le plus longtemps possible les corps de Russie. Nous allons nous battre pour que la semaine prochaine, que toi et mieux, tous encore, et derrière ça, nous pensons qu'il y aura d'autres actions. Quand la action à la coordination laïque de thé. Masana bayaki bache bakoti na jeu ba maso banana bangote bayaki nde bakota ki pesi bango ka passe pas à l'évolution parce que moni jeu ya ko se changer moi barele to moni ka moi mikolo babi moi pause nous objectif 2017 na ba structure musuto tozo bonga na ba marche promis bala prentement aussi pour que qui mieux à la tête tamorez à la tête parce qu'après tout Kabila zola la tête ce peut photo dans toujours debout pour y vanen to aussi là mais ce qui est vrai le peuple gagne toujours. Merci beaucoup. Aussi à l'Obaki, Yambo Akufa, à l'Obi Atandengeni, le peuple gagne toujours. To population, to Lingomba ya Banamboka, Bangonde Kaka Balongaka. Donc, ils ont mutu moko te akanisi ete abotamaka na Congo na berso na ya kotika ngote. Congo eza ya biso nyonso pe biso nde tokolonga. Yango na nyonso banganga nzambe balobi toyebi ete kobanga elongwe na esika na biso po bango makasi na bango eleka na masasi. Bango makasi na bango ezaka na kopanza konyokola. Kasi biso totelemi pe totali bango tolobi tokobanga bino lisusu te. Mboko eza ya ba Congolais pe tokotika susu mutu moko te akonza biso libanda ya kolinga na biso. Yango na biso ba Congolais debout tozana bandeko nyonso na bato ya comité laïque de coordination na banganga nzambe nyonso tobandi bitumbo ezaka rateka pona élection
bitumba eza nde démocratie etikala tozobunda mpo na bapoliticien te tozobunda nde mpo na liberté na biso bonsomi na kati ya mboka na biso tovivre mpenza bapromese oyo nzambe apesi mpo na mboka na biso tovivre makambo constitution elobi mpo na biso nyonso yango wana nde constitution liboko mobeko likonzi esangisi biso tokobunda mpo na yango ntina suka bango balobi ke kobima semaine prochaine totikela bango quelques jours basala la deuxième autopsie population ifavanda kimia azela ntango tokoma vendredi mpona koyoka oyo bango bakoloba so babi ke wi corna ya ndeko na bino yango oyo bokamata tosali matanga na biso mais soki balobi ke non nani esili kaka te wana siko nde tokovanda biso baninga bandeko mosusu opposition totala lelo tokosala mpona koluka solution ke corps wana ebima eza likambo kaka négociation maman eza likambo ya bitumba te. Madame, c'est vraiment vrai que l'autopsie est réelle que il faut passer la deuxième autopsie pour que... Ah, je ne suis pas de la majorité pour la deuxième fois. Par rapport à l'analyse à chiffre quoi au monté ya sali et puis na ndenge makambo ya kobima ya nzoto ya mooi et komi ko compliqué première autopsie deuxième autopsie wana bato bazo comprendre te ali lokuta oyebi bango ba kaso ba bomi nzoto sima baluki ba boma molimo na ebité soko ba imboka ba ba ketwana bato ba bokonzi ba bandoki moto ana bolingwa bato na bolingwa mboka na kosama kama boete bango soko ba bomi nzoto ekokaka te fo ba boma molimo tango babomaka shebe ya basakani basi babomi nzoto bakamati batie biloko ya basi na zonga nzoto na ye mpona kotalisa takufaki na makambo ya mwasi makila na ye gangi toye koyebake babomaki ye na ndako monene na pulushi basi babomi osi asi akufi babomi nzoto nsima bangi baboma molimo babi alaki kuluna oyoki bango ndenge balaka bango babomaka nzoto te bangi bakoma mpena lokola oyo bakoma na bibilia bango bakoboma molimo baboma na molimo bakomisa elenge atanga koma buku aki na mobu tuku mibale na banza na mwambe 28 ans tango akomaki buku etali makambo ya démocratie ya Congo ebele na kati bango baza kuna soko pesi bango ata akoma bakomba yebi okoma te baso bokonza bozoba ya pamba tala sika ba bo molimo na ye ebembe na ye ekomosa bango soni po bakomona te bato bakotema mboka mobimba po na kolakisa bango te bosali mabe soni wana autopsie moko ezali te mama oyoki ngai kuna na mbandaka basambisaki pulushi na mbango soko bepe moto mampinga oyo abomaki ndekweri bakozani mpo basambisa pulushi bakangi yo mona wapi babeti moto masasi akufi pulushi alobi te ngai nabetaki masasi mpo na babata ya mokonzi na ngai yango pulushi so bakangi moto asali mabe makayemba moko na etando eke mpo balobisa ye bopesa ye mpe azuzu asambisa ye bolobisaki ye na etando eke bokozani mpona osambisa ye bakobomba solo bolobi te ye alobi nabetaki masasi mpo te ye moto wana alingaki kosala mokonzi nanga mabe balobi yango na lokota français mais bayebisa biso quelle était la nature de la menace oyo réussi azala représenter liboso ya mokonzi ya pulushi azalaki wana alaki na nini na maboko nalobi na yo ezali soni bayebi te mboka kotema mokimo mbe kolanda bakomona te babokonzi ya bondoki ya koboma na mitunaka ntango kabila ayokaka sango ke babomi elenga mboka na yayoka motema boni elenge oyo azosala po te abunda mboka ke liboso ntango ye alalaka lamuki babisi elenge akufi ayokaka boni yali mawa amo nani nazo makanisi na yo en tant que journaliste ndeko Mike Mokeba bouti Afrique du Sud na ndenge bandeko oyo ya AR je sais ba onyoso ba memi choix na bango na ndeko Moïse Katumbi azala comme candidat président de la République bango kuna baza toujours ba membre ya rassemblement ba oyo bake Afrique du Sud bango bake baponi ndeko Moïse Katumbi comme candidat ba oyo batikali awa bango bazoko luka tokende na transition donc ba o bakenda ka Afrique du Sud ba o bokende ko accompagner pour na osala musala bandimi candidature ya Moïse Katumbi comme président de la République mais ba o ya koto bazote makaka na temps o ya transition tokende transition sans Kabila ba o koto balingi Kabila ba o kuna ba o bakenda ka Afrique du Sud bazo préparer déjà l'élection tozo comprendre le qu'on a te mekana pour éclaircir maman bato baye banano rassemblement ezali ni rassemblement eliboke to sala ka simaya mbuta muntu kondo tango kotuna likama matanga ye wana penzoto batika libanda moto abundeli mboka te akufi na bondoki ya bokonzi oyo balingi bokonzoto nezonga te ekozonga beto kobunda te kozonga tosaka lingomba rassemblement sima ya mbuta muntu tenziki rassemblement ayaka pote tozwa maponomi ya pole bokonzi bayiba maponomi te pote totelema bokonzi bango bani batia ya seko na seko esalema te
pote tozo babengi alternance na mba mosusu na ko bango alingala ta mbongwana makambo to sesa ile to sele rassemblement ngwana te lelo makambo wana tozu yango te rassemblement ko kufa te na tozu makambo wana te tango batata laike bakobunda bapesi biso makasi bakosuka biso to bunda tango batata laike batemi bakobunda ya nini bakobunda lokasa ya Senoko lokasa ya Senoko yango wana ezali etumba oyo rassemblement na kati ya sika na kati ya rassemblement mangombe ya liebele wali na G7 wali na AR wali na IDPS wali na bandeko balandaka IDPS babengi bali ya IDPS balobi te na mokolo ya tuku mibale ya sanza oyo esengeli moto nyonso alingo mpe kenda maponomi to ye moko to na lingomba apesa kombo ya lisanga oyo akokenda nango na maponomi soko opesi kombo te okokenda na maponomi te. Moïse Katumbi akamati asangisi ba oyo bandimi kosuka ye komema kombo na ye basali lisanga na bango ya mapono ebomi rassemblement na likambo ye moko tango tozali kuna na mikili ya Afrika ya suka alobi yango na buma rassemblement na kobanda kobomela yango wapi ngai na bengisi ba oyo bandimi komema ngai lokwa moponomi na bango pe eloko mosusu na mwe bato bakobeya te pe bino bapanzisa ngo bokobeya te tango tozali kuna na lisanga monene babengi plénière batangi babengaka motion na lokota lifasi pona kopesa makasi na bato laiki koyebisa bango ke te tokopesa bino makasi bokoba na etumba wana po tokenda na kosalela lokasa ya Senoko ebongo nungu eutwa ndenge toza na kati wana INC MLC to pays de pes to pe ba mosusu basala ndingisa na bango ya kosala pe liboke na bango pona mapozi esimbi rassemblement esika moko te bomi rassemblement te soko to bomi rassemblement biso nde tokosala bozoba po lobi tango tokotia Kabila mabolongo na se poto kende kosalela lokwasa ya Senoko soto bomi rassemblement Kabila kozwa mayela koba sika bomi rassemblement na koswana naye po rassemblement eza na kati ya lokasa to bazoba te to mayele. C'est comme outil que rassemblement eza na kati ya lokasa ya Senoko soko to bomi yango etumba oyo o batata balaiki baye kosaisa biso tokokumba ngo boni totangi création totangi pona botoba biso toyebi yango tokobomani rassemblement oboma yango po kitiselo koni nesika na yango nde bato basali masanga maboke na bango pona maponomi etumba ezali boye tokokenda na maponami tokobunda na Kabila po soki okenda na nzema maponomi te bakoba te biso toaposa maponomi te na makambo bakomi na manaka tokosalela yango kasi etumba o toali nango o bato bakoba te tosalela lokasa Senoko tokotika yango te soko totiki yango tokokoma na maponomi ya solo boni po oyebi te bato eloko bakoluka na yebi te soko oyebi Mayela Kabila toyebi yango Mayela Kabila asali nyonso mangomba nyonso ya mineni ya bayi opposition alongoli yango na nzela ya mapono akamati Ecclesia catholique we santo alongoli yango na nzela ya mapono atikali na moto na enanga bake kozwa masini na bango moyibi sika bakosala boni bayibi mapono ekuna na ndako batindami na biso na parlement bango basi bokonzi kuna bayibi mapono Kabila moto akotia o babenge na kota ifrancais dauphin na ye wana aleki tata mokonzi ya mboka sima tango ekoleka sanza moto basanza sambo moto ya kozala zwi bokonzi na nzela ya Kabila po wana Kabila atikali ye asimbi makoki nyonso ya bokonzi mampinga pulushi ye asimbi yango kasi alibanda bokonzi ye moto akokonza moto aza na bokonzi wana nsima ya sanza motoba sanza libwa sanza nzomi moto wana misimu na bi sika na kosalisa référendum bobekoli kozi ya sika mponga na uti na bokonzi anga na maponomi ntango babimisi ye bino mobekoli konzi wana sika ekosala boni ezongisi Kabila na bokonzi oyo ya seko na seko lobi tozalaki na bandeko ya UDPS MLC UNC après avoir lié relation na bango union na bango tomoni lelo absence na bango nyonso na kati ya mesa ngai nakoki koloba mingi te naza koyebisa bato abaye bapati opposition nakolela mingi yango na bakayebele na kati na biso bayaka etumba ya solo te nakoyebisa bapati opposition balingi lokumu mingi balingi mpe baya esika bapesa bango pete nalobi yango kaka po lelo na misa te ata na matanga ya rosi namonaki bango eyayi teke ngai nakoloba na bango mpo bato bayina bango soko etumba moto awei elenga awei bino batata mpo boya bana bamona te bokosunga bango batata bofani na ndako bolingi mpe esika ya pete oyo ya bino bebe wana ya bokonzi te nous nous battons pour des valeurs nous nous battons pas pour des galons
na remarqué yango bato opposition bana solo na etumba te na misa na monaki bango te kolongola ndeko Martin Fayulu kolokana ndeko Moïse Monidela mangoma nyonso ya minene opposition bayaki te eyali mabe bana na biso bakufeli moko na bango biso batata toye te tokopesa bana liloba nini esengeli toya mpo bana bayezwa makasi ya kobunda lobi bayebi te ntango tobundaka bato aka liboso ya bana wana eya biso te biso tokomi makanisi oko wana bota bana ngai na sako bana wana bato baya liboso moko na bango akufi tala baye te eyali mawa etumba le combat eya combat bavaleur ata moto akufi azaka na bungu na yebi ye te lokola akufi na ntina ya etumba oto wana esengeli natambola nakende kuna soni esala bango eyali mawa. Ça montre qu'ils ne se battent pas pour des valeurs, ils se battent pour des positionnements, pour des intérêts. Et c'est non, 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 il faut être dur envers eux. Ils devaient être ici, tous. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, tous devaient être ici. F. Bazaïba, ils ne sont pas là, c'est regrettable. Alors, moi je tire la conclusion qu'ils ne se battent pas pour des valeurs, ils se battent pour des positionnements. Notre jeunesse, ça nous regarde. Notre jeunesse, ça nous est engagée avec nous. Elle perd quelqu'un de très cher, ils ne viennent pas. C'est malheureux pour eux. Merci. Je ne les dis pas pour les exposer à l'opinion. Je les interpelle. Qu'à l'avenir, ils tirent les conséquences de cette interpellation. Qu'ils sachent être là pour mettre du baume au cœur à nos enfants, à nos jeunes. Nous devons être là, tous ensemble, pour que nos enfants comprennent que la lutte pour laquelle ils meurent a un sens. Sinon, nous découragerons nos propres enfants. Merci beaucoup. Merci. Mais ça, les alliés qui se recueillir en mémoire, il y a aussi Chimanga. Azali combattre la liberté, combattre la résistance. Oyo ba betaki masasi na bato ba lingi ko imposer dictature na mboko. Na ngwa to yaki lelo ko sa la messe. Pour lelo yo, il y a une jeunesse montante oyo ezali ko militer pour un changement radical intégral. Lelo yo ozana nani même Kabila a okuralisi ute ko zongisa sima et la démocratie ozu na mboko. Donc lelo to yaki poto singa nzambe ya bolingo ayamba motema ndeko na biso aussi na bolingo pe na maonyoso na ngwa to yaki to sambeli to yoki mateya ndeko na biso aussi liwa na ye et pesi sous courage makasi na combat parce que makila aussi lelo eza makila alternance eza makila résistance eza makila démocratie tu sais que dans monde maïbise ki bisoni le peuple congolais la jeunesse vous devez vous prendre en charge Rossi Chimanga aza parmi ba jeunes ba se prendre qui en charge ya ngwana le combat continue. Bon, franchement, na yebi penzate, makambo esali, hein, événement ni est survenu pourquoi Rossi Chimanga za la retardé. Na ko le belo ko na maîtriser te. Yango na remettre moi réserve par rapport à question wana. Donc tozuko bunda, toko sala tout ko on ko bima toko lela dinement pour Rossi Chimanga le roi héros national. Comment Rossi Chimanga le Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila Simbara Minduki. Rossi Simba Minduki. Amena combat moko à résistance pacifique. Donc le loyo mémoire aussi, il faut la honorer. Et l'autre, rassemblement. Rassemblement, c'est là qui est créé par deux personnes, par deux grands esprits. Moïse Katumbi Tchapoe et Etienne Tshisekedi Amulumba. Tant que le loyo, il y a des individus. Au Bazali Koya, en 2011, il y avait des individus. Bazala qui est incapable, il y a même 2000 voix. Moïse Katumbi c'est mon candidat. Nous allons permettre à quiconque finga et bonaloyenge. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont même pas 2000 voix. Et puis il y a des gens qui commencent à s'accrocher à l'IDPS parce qu'ils savent que je député. Il faut s'accrocher à l'IDPS, ça m'a kelé. Mais quand tu attaques mon candidat Moïse Katumbi directement, on répondra. Moïse Katumbi est un candidat, il va soutenir. Démocratie, tout ça, le débat, c'est idée. Le nom Moïse Katumbi a proposé au peuple congolais. Après si ba idée, il y a voix sortie à qui sont morts dans le lot. Ce qui est que ingila, n'a pas au Moïse Katumbi proposé par yo. Débat au lingi angwana. Moi j'invite qu'il ce soit un débat. Le peuple congolais a déterminé de faire de Moïse Katumbi chef de l'État dans ce pays. Et j'aimais quiconque a défi sur l'élection, c'est Moïse Katumbi qui va remporter. Néanmoins, nous allons comprendre certaines personnes. On a parlement, on a initiative à l'homme, on a parlement à l'obaraté. Bazo au tchama qui est pour l'audition opinion. Peuple congolais a besoin de changement. Au sein ici, c'est le parlement sur parole. On peut se laisser en union. Au bima député la combat Tshisekedi de Olobanini. Donc peuple congolais a besoin de changement. Changement to boy parce qu'on va couvrir une nation de médiocres, de gens qui n'ont rien à proposer à la République. Même Moïse Katumbi l'a proposé à la République.
Donc débat yango wana na bengi ba tout ba pour ça débat to élever débat. Le débat Moïse Katumbi a débat ba idée. Te proposer comment faire sortir la RDC de la crise. Sur lingi débat, il y a aussi un débat wana. Mais on permettre de mona mutu moro boye oyo qui a été incapable d'avoir même 3000 voix finga Moïse Katumbi non on permettre en côté. Donc comment la biso combat changement. Rassemblement à qui tu sais que Dina Moïse Katumbi. Ce qui tu sais doit Moulumba, le père de la démocratie, c'est là Moïse Katumbi confiance pour qu'il pas on est dans combat de changement. Donc il faut Moutou, plein d'azali à se comprendre. On a ouvert le débat. Moutou a besoin de débat, tu reçois le débat parce que biso le lot proposer peuple congolais comment faire sortir la RDC de la crise. Tout le monde a débat, on est combattant, débat là-bas. Tout comme on a débat, il y a tout le monde civilisé. Un monsieur comme Kovengia n'a jamais posé même million au Parlement. Merci. Non, c'est tueur, baza na boulou que quoi, baza déjà na confusion, baza batté comment va s'en sortir na dégâts. Ou ba auto commenter. Au moins que ça troisième match, basango va auto expliquer biso chiffre 3 et la Gissinine, chiffre 3 est tellement symbolique. Aujourd'hui, baza va comment s'en sortir. Mais ce qui est vrai, ils ne peuvent pas nous priver le corps de Rossi. Nous allons nous mobiliser en tant que les anciens de l'UPN déjà lobby, na lundi au plus tard, jour ouvrable, donc ne kolandela. Nani wana na morga zo pexato zako. So muta morga epsi biso kena kene pam na hôtel de ville to kolanda Kimbuta, c'était un ancien de l'UPN ce monsieur là, il a fait les mathématiques là-bas. Donc on en tant qu'ancien de l'UPN monsieur Kimbuta, yo ancien de l'UPN. Corps ya moko ya biso et autres traîner na morgue pourquoi? Et s'il y a d'autres services to kolandela bango pour que la semaine prochaine qu'il pleut qu'il neige to kundande aussi avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de célébrations. Maman, dans chaque combat, il y a deux catégories à battre. Il y a les martyrs, il y a aussi les soldats du peuple qui accompagnent le combat jusqu'au bout. On est sur la revanche, on est sur valeur, tous ceux-là qui sont tombés. Nous, à notre niveau, nous allons nous battre. Nous n'avons pas peur que même les lois en accident. Plutôt, allez-y, maintenant là, au moment où je te parle, ça c'est vraiment, j'appellerais une mort simple. Nous voulons mort qui impacter notre société, mort qui faire avancer vers la liberté, vers un état de droit, état de justice. Bandego laïko coordination babi moi mikolo baza na pause. Biso soto so kunda Rossi objectif 2017 pour ba casquette ezebele na bandego mususu marche to organiser nini. Après église dimanche moko boy tozo pona jour. Soto sisi ba messe na biso to bima libanda to bandi sous marche. On n'a même pas besoin ba sango baza na kati ba massa ya coordination na ya laïque baza na kati. Nous nous mobilisons pour que qu'il y ait continuité. Arrêt, c'est pour faciliter Kabila. Nous devons aller avec lui jusqu'au bout. Matondo maman. Vous marquez monde. Oui, vous marquez le monde. Alors, on a chiffre 3 aussi à Koyaki. Il y a aussi la 3e marche. Il y a Ningisi Mboka aussi à Ningisi Mboka. Si seulement ceux qui ont Koufi Batouazon, Kabobatala, Oyo Atiki Nasima Rosion, on dit que non, bonheur, Onyoso, Isakaka, Onaye. Alors, pour ces, Toizana Posa, il y a Nzoto, il y a aussi. Tozana Posa, il y a Nzoto, il y a aussi. Pour la nique, alors que ça l'a magui déjà le ndeko na ko répondre wala nyonso bazo mema biso na ba mille chemins. Nous étant que les anciens de l'UPN tozana poser ba nzela ebele ba mema biso te. Batu nyonso ba yebi ke non Rossi ba boma ki ekoboma. Bibemo nyonso ekufi marche liboso ya mibale. Oya kufi na mbandaka est-ce que ba sali autopsie na bibembe wana ya ngwana lelo koma na autour ya nzoto ya Rossi bazo luka ba sali autopsie. Batu nyonso ba image ezali ba video ezali oyo Rossi akoyaki na Masasi. Ceux qui bazo ko luka deuxième autopsie yaya eza pona ko endormir population ko distraire biso basala baba œuvre pour que to rendre aussi ba hommage oyo azo mérité. Alors nous les anciens de l'UPN torokende ko luka Kimbuta po Kimbuta pas ancien UPN to na ye hein oya kufi azali leki na oya UPN boni bozo sala manœuvre pona ebembe ya Rossi ebima.
Donc, vous se mobilisez mobilisation est ça vraiment normal. Mobilisation est ça normal parce que depuis tout l'ancien qui m'a campé l'organisation, nous les anciens de l'UPN, on a dit short au dosali de Tobani déjà pour rendre au héros nabiso hommage parce que biso na UPN to bengi aussi héros. Aussi à couper sur les champs, à couper l'immensité, à couper l'accident, à couper la bousobate, à couper pour la cause ya mboka. Yo nanga to zwa kimia, yo nanga to kota na badroit na biso, yo nanga to vivre bien na mboka na biso. Pour lelo to comment ko vivre ba pa na kati ya mboka ko ba koko batike la biso. Tout ça parce que richesse on nyonso nzamba doté la biso, tout ça parce que yo nanga to botama ba congolais. C'est ça notre vraie cause to zonyo kamela. Tout simplement parce que toza ba congolais. Ya wana mbeba. Aussi organisation ezo que normal, bandeko baza partout parce que UPN eza communauté à monene bimisi ba tebele, bandeko baza libanda aux États-Unis, na Paris, partout bazo benga ba otinda ba contribution na bango. Toza na groupe WhatsApp to créer ki ba o baza libanda bazo tinda ba mbongo. Mbongo wana eza poto saila buzobo yo kende kolia komela te. Mbongo wana ezali poto remettre enveloppe na veuve ya Rossi. To remettre na veuve ya Rossi parce que Rossi atiki moi si na bana ni bani. Kozwa mbongo nyonso zopesa biso so ko tita groupe WhatsApp pour komona nyonso ndenge ezali. Soki mutu atindi $100 to komina kombo $100 na komba mutu na groupe mutu nyonso azali à la page ya situation ya keso ngata na site kalunga na gérer. Mbongo ezoya beaucoup plus na kombo nanga Astrid Kalunga nzei so botiti partout n'importe où dans les canaux mais ba o bazali awa bazotia puis ba o bazali bazotia ngo na numéro na ngai Vodacom 082 033 33 37 082 033 33 37 on les compte nanga M200 les bandeko bazali awa sina ba province bazoti na mbongo. Oui, bah imboka tokomi bongo na suka bouti kolanda bongo mes bolandi quelques opposants ba mekaki kolobela sur bandeko bakufaki na marche ya le 25 pe o bazwaki bakama ebele tolobela balobeli pe liwa ya Rossi ti lelo corps et bimika raté il faut basala sous deuxième autopsie mais ba opposant balobi bakoluka bakende ba tala soki nani alingi te corps ya Rossi e bima tokomi bongo na suka matondi mingi na le boss double boss, le full boss, maître John depuis Suisse, na pesi bambote, na pesi mbote mingi na boulette Joe kwa merveille tingi, Bénédicte Joe kwa na bosanité, oazaki bongo na sima caméra Chiquito, pe mon cordon junior moyo ngana bino to monani na numéro zaliko ya.